Bonsoir la famille, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou à tout le monde, shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika bizubino, boboto bonde kona kati ya mabota na bino bande konanga, vraiment na mokili, tambola malamu, okoza toujours nzela ya malamu. Vraiment, topesi bambote ebele na ba oyo so balingaka la danoise, ndeko na ngai aime vidéo, surtout ba like na bino esaka kitoko makasi, like vidéo bandeko nanga, partager yango ekozala bien makasi bandeko, partager ekozala vraiment kitoko makasi. Nazwi WhatsApp ya sika, na kopesa bino numéro ya WhatsApp nanga ya sika. En tout cas, bo kota na kati ya WhatsApp nanga, bino bat bozala ba groupe ebele na kati ya ba WhatsApp na bino, bo serrer numéro na ba groupe et ça la bien. Likez, partagez. Bandeko, en tout cas, na yeli bino sango moko boye, ba audio bolanda yango na boke binyonso, tozo tiango na système ba audio ya ko analyser likambu ya Jaël no ya Jaël show bandeko na ngai nzoka de Jaël show ba bima mobali moko na grâce. Yango wana bakoma na bango ndenge wana nde bazali na ba groupe na bango wana basangisaka mibali lokola pondu na badesu yango zomona makamnyoso eko kwelela Fally Ipupa ndenge amimaki bango bandeko na landaki na bokebi nyoso na monaki ndeko na biso mobali oya tribunal ya Rabat oya azali awa na kati ya poto bonbon, comme les aka bonbon bwe ye a expliqué biso ndenge nini ye ayelaki na poto na nzela ya Fally bandeko makambango eza mwa mystique donc ezaki kaka chance na yo ekwei donc Fally soka lobaki a trier batu ebele bangai bayate donc ba oyo baye ezaki chance na bango mais bolanda na bokebi nyonso boyoka pona nini Jaël show baswana kitango bakomi na poto awa bango na grâce baswanelaki nini eloko ni bawelelaka terrain na bango nini ezalaka o balobaka soto kutani oche bolanda yango na bokebi nyonso toyoka awa na munoko ya Kisinjora a expliqué biso si le terrain exactement grâce bawelelaki nini bango na Jaël oyo eye komema makambo oyo lelo grâce babengani ye pembeni ya Fally et puis Fally eko koma lettre oyo etungisi milimo ya batu mingi lettre wana française aki makasi ou bien incompréhension ba congolais ou bien ezalaki ndenge nini oyo mwasi obuni okoso bolobaka manike mwasi ya mayele mais monike pe a comprendre ki lettre wana te mukolo ko comprendre ngo akoloba na lela ki pona nini. Bon, ce qui azali na kati ya buzoba wana azo se reprocher quelque chose mais ce qui ozalo na kati ya buzoba wana te lettre wana nde bakomaki yango vraiment okolela ata mokiete. Voilà bandeko nanga bolanda na bokebi nyonso tout ndenge ezokolekela awa bolaike vraiment bo partager et puis soki bango basilisi ndakotiela bino audio ya mobali ya Jaël papa ya mwana na ye ya liboso bandeko soki bomoni papa wana azo mibenga cheval blanc mais soko tali ye en tout cas ezaka pasi na mawa bana oyo ba Jaël bana oyo ba grâce temo il faut bo banga ka bango bazali batu moko ya pamba te na ndenge spirituel baza bato bakota bandaku ya modèle na modèle bandeko nanga ce n'est pas n'importe qui akolongola kaleson na epa kofi ce n'est pas n'importe qui akolongola ne kaleson epa ya tata o bozomona oyo azo défiler botala ka modèle ya tata oyo ye mutu akata singa epa ya Jaël singa wana bo comprendre akata singa na ye asopa makila na ye ya liboso tata oyo lelo Jaël a kimisa mwana na Afrique du Sud tata na ya mona ka mwana wana te donc moni Jaël moto azo pelisa na internet papa oyo ya lobi ya ye ko senga obele mwana na ye na kochela bino ne quittez pas eza ba leçon
bande konanga bato bo mona bazwa koningisa ba réseaux sociaux bano bozo mona bazwa koningisa ba réseaux sociaux boke bakana bana na bino ozana moi si yeba ko surveiller ba biloko na réseaux sociaux biloko nini atalaka bato nini atalaka pona ba grâce te mono zomona bato mungwa ya kosakana te bato ya mungwa oyo ke libala na ekufa na subasma boyebi yango likolo subasma eloko eboma libala ya grâce temo subasma akenda kokanga grâce temo abimaka na bana basi esala ye nzoto malili à part ça libala on elinga kokufa te mais ekufa parce que akanga ye na bande konanga bokende kotuna mama mulopa koyebisa bino akanga ba ezali na ba conversation ezali mamba mulopo témoin amona ndenge na belle vie ndenge ayaki bango nyoto ba yaki wana bazokamwa ndenge nini okokele na kan ya bana mibali bo bangela ka grâce temote grâce te mota zu mobali noko bangele ta ko kimane ya ko tika ye alors bino boja ba chuku o abimana fali to ko bangela ete nana ko bangela ka ete banda tongo tu pokwa parce que za mutu moka kokaka magoda te ya linga ko tala bande ko bo solo na bango fo bo kota ka bo solo na balele bo solo la kana ba madese ba ko expliquer bino bango grâce te mo plaisir ne yazo kangwe pa mobali te ye en mobali apesa ka kanda netia déchiré botu na subasma oyebisa bino na kati hotel netia do azo tomboka meler subasma e ko kanga ke nzoka nde lele ya makasi asala ni libale kenda bo comprendre do babiloko bon ba congolais bana basi mususu ba osala ba oloba boy otalaka na misu yo zo talaka na misu sikoyo Jaël a bebisa libala na ye na akenda na Roger pona nini akene na ye ko bima na Kofi mais mama yango foza na problème na mutu mo zo ba ke Kofi abima na ba danseuse abima na ba kingande donc yo kende ko bebisa libala na yo nengo kota ki mwa libala na yo wana malgré ba pesala ka yo dot te mais mi kote la ki na yo yaya oh baby ça yango pona Kofi mais non ça c'est grave bande ko bolanda bo matsaba j'aime je vous love wana mama leki na bino la danoise no tshela bino numéro nanga sika ya WhatsApp voilà bolanda na bokebi nyonso bande ko bozela mukela libo kango na makasi nyonso nazo comprendre tokota awa pona nini voilà siko ekoti boyo kango vraiment la bokebi nyonso mona ba saka be mission azo mundela fali ay ba mo eza ona ba wario presque ba yebi pa mundela fali makasi ozo ba ba ya influence yepe ba benga ki ba meki GLP a participé à l'événement du siècle où ils ont connu sango feti ozo comprendre. Et ça te soba soigner na grâce na bombanda ba po ba la vie. Pour j'allais sanga vie a botolanga et pas ya Roger Ngando. Yo ka solo. Azali liba n'est pas Roger. On a selon Jaël. Sikoyo selon Yege ah ozo comprendre nani Kisinjora azo pesa Kofi respect na ye azo benga ye vieux bandeko Kofi nenga zalaka wana bo mata bokita papa tikalaka papa yaya tikalaka yaya ba change ka biloko wana te ba change kango te donc azo benga ye vieux Kofi akotikala vieux Kofi azo kende pembeni ya 70 ans bande kunanga to pesa mutu wana respect to tika ya kufa na kimia kolinga ta kufa pona yo Jaël kolinga te Kofi akufa pona yo kolinga te makila ya Kofi ezo luka nani ya komema yango Jaël keba okomema makila wana te eza makila moko eza na milimo ebele Jaël keba kolinga te Kofi akufa pona yo toleka boyoka Jaël na grâce mutabana ki boso pa vie zaki grâce ça est grâce 6 ans tant on est ça ce qu'on le colla so grâce à zonga le so fait bazoua na bango ba bazoua
Mais les leaders américains, ils ont permis la Kofi Olomide. Est-ce que c'est vrai? Ils ont témoigné parce que tu as eu beaucoup quand même de. Voilà, on a déjà raconté. Ah, voilà, déjà. Ah, ok. Voilà, on a yebi suspect. On a yebi. Il y a Batou Sus. Ok. Voilà, on a zalati. Na bombana na bango, il y a fallu ni na kat. For every £1 we spend on Google Ads, we get about a £5 return. I'm Lucy, and I'm the founder of Lucy and Yak. But also na bombana na bango. Mazoni la mobile na bango. Bawo la mobile. Merci beaucoup. Bawo la mobile na bango. Bawo la mobile na bango. Mobile na bango. Bawo la mobile na bango. Siko ya biso na mama fali ni ndeti ngana saki pa fali. Janvier ale ki la biso taba boy ya fali. Ok, bah travailleur a fallu. Moi, pour les autres sonner, moi jamais le travailleur de Fali. Et concerné, on a pas fanaté. Janvier, moi, Bolobela, quand même l'artiste. Marketing, il y a Fali. Quanto conta? Os outros você tá para formar isso. Tá para conseguir bem, tá para vencer, mas só ia nele. Desculpa, macambuia, Israel show na graça. E tali fali, ele está por nível bana que chassa. Ya. O tambola kabamba. Arena. Bota onde no cinema boy. Sim. E comande boy. Si, tu es exposé qui va faire tous les bars à Congo et comme à la TV. La TV, on est bon, tiens, Arena. Mais un peu total à le jour J, concert bêta, mais un peu total à il y avait de pas. Voilà, bande konanga ibo comprendre, tozo kena biso, malembe, kande na mima émission nanga mikolo yo. Donc, binomo boyoki, balobi ke, grâce témo, à sala presque peu près 6 ans. Koza la copine ya Kofi. Bama. Yengo bana musubo monaka. Ozo mituna. Kaka YouTube. Kaka Instagram. Kaka Facebook. Yangonde sombe la mono ba Jeep. Yangonde memaka yene États-Unis. Yangonde sala kaebwe. Yaya n'envie pas. Place à sokwa ba sokola ye. Maya fufu ba sokola ye. Ozalate. Maya bitabe basokolela enzoto ozalate alala na ndako ya basoso yaya bamzu balala kana ndako ya basoso bakotie babi ola na ndako ya basoso chilobi na tongo tanga obima boy mutu a changea koma métis acha choko te me mutu a changea yaya bokeba ba place ezali bokeba bande konanga bokeba. Donc Kofi abimana Jaël, Kofi abimana Grâce. Bandeko, est-ce que mutolo kwa Kofi? Jaël pa kenda bota na ye, aza albazo baso aza mobile ya docteur, soki ya solo soki ya lukuta ka ye. Est-ce que mutu andengwa na penda Kofi kosa ele zuwa? Oko Jaël penza ndengo zano kosa ela penda Kofi zuwa. Oko continuer ko finga makamnyoso basi ba pekisi bino oko continuer osala ka ba désordre na mutu oyoyo Kofi oyo azana basi bebo azana bana bebo bandeko bomboni botala balinga baya ko bebisa baninga et puis ko bebisa parce que fallait ko betsa sous musique azo betsa ko stade munene ya France. Et biso kolinga pa mema batu mususu. Congolais bolingaka ko bebisa ba chance abatu. Neti yo mtozo yo kangai, yo ba bengisa yo na famille, banda yo ya mutu abengisa yo koma kufinga ye, mutu abengisa ye okoma ko kangai ndoki, mutu abengisa yo okoma ko lukele ba problème. Est-ce que mutu ala za suna courage obengisa baninga mususu? Yango bomonda batu ebele ba chance na bango ekangama pona ba comportement na bino. Yo bando balo respecta mobilité o respecta kalibala te yo kantinde batu ba omona mobali nina ke bala na famille na bino likolo comportement na yo donc likolo comportement Jaël changer okoya kokanga ba chance baninga et puis tango kangi ba chance baninga yeba ke na miso nzambe okofuta yango parce que nzamba lobake to bonga kana nzela moto to bonga kana nzela Moïse siko tala ka bazwa sko Moïse a vu wana ba toucher ye ba bébisé moral tala baninga na so batikali ba otika na désert
e kitoko te makambo osala e moko osala likambo lobi est-ce que likambo na osala ba conséquence nango ta msu ngai kosala ngai loko te me bana nanga msu mobali nanga bandeko nanga. Et puis Jaël zongisa mwana ya batu. Jaël bakimaka na mwana ya batu te. Mokolo mwana azosenga Jaël mwana na ye na bandiko shite. Tozo kende koluka sikoyo cheval blanc oyo abota na Jaël sho mwana liboso. Azoluka mwana na ye. Bandeko onde soni onde likambo munene boye. Bano abasi koya kotutelaka biso tolo koloba nzoka ba passer na bino za kitoko te. En tout cas za somo bolanda boke binyonso bolanda bandeko na ngaba boyo ya Jaël Show l'invité de cheval blanc aux micro bato bele botala na poto na monde entier. Alors pour yo Jaël Show azagina na vina yo. Bon, merci papa journaliste. Néo pesca par Jaël Show. Azaki moi on a des virgins utrangola. To botene moi mais asalamé. Botala ka mungongwa tatango donc tata kala koleka kutokofi na mukolo. Mama donc Jaël Show azaka na Angola. Mambe makaka diaka. Bolande. To mabe. Jaël Show, vous botez mwana. Oui. Yo botez Angola. Oui, akima na mwana na Angola tika kuna akima. Na kenda libanga na Zamba. OK. Aidinga sana na $5. Akimi na mwana. Mais akosela nga su zemi moko bo me yaki angate. Ngamona iba periode na ye. Akosela na zemi. Mais lokola mutu se abota maki. So akosela zemi pona nini? Poza ina mbongo. Kasi loko ba no beta ono koluka ba diamant. La mendicité faussaire. C'était mendiante. Oui. Nandeni. Bongo yo ozama mobali na yo. Obotine mwana. Okoselipe mwana mususu. Ngana ndenge na napeta ke preke na wewe masolom. Mais na keuti Zamba okimi na ndaku na biloko nanga na $195. Moins de zéro ata $1 million te. Hein? Siko. Mais na mingi alubatea. Nyos oya osala asali ya vina me azong selanga mwana nanga aya utika na boulevard Biangala na cité Salongo epai oya yebi soki te makila na wana trahir un jour pe trahison de yango pour mon trahir mais fait cheval blanc la habité on dit quand même à mesure sur internet. Pas court toujours. Beaucoup qui finit dans le budget qui est la personne n'est pas Jaël Show. Mais Jaël Show dans la photo quand même. Est-ce que vous avez quand même une relation avec Jaël Show? Il y a Zambé Ambéat. Pardon? À Zambé Ambéat. Jaël Show Zambé Ambéat. Oui. Mais vous dites que les lots, Jaël Show dans la sida. Sida na espace ngo lobi bia wana ye kinduma kimbea bet chel na sens oui na obi ngo bumut obi ga batu ba otala biso bomba toi otala biso te tonga na les gens direct na télévision oui mais tu nous dis quand même lever cheval blanc et on te déverse à Jaël. Oui certainement. Et on te déverse à Jaël. Ngamna mimai pe Angola. Et puis on te demande. Mais qui manga. Mais quand on a gagné avant de verger, avant botisaï, on a azandeni. Azandeni moi c'est là. Est-ce que la famille n'est pas en moi parce qu'il y a le billet dans la famille on a qui bambé ba chela miso kutala na ba moi ko so abumut. Mais orgazo ya piège à piéger ayiba yo aki. Faux petite. Alors, yo tiens là, oye, uniquement pour réclamer moi là. Parce que Banane va venir la mission à l'objet. Oui. Est-ce qu'on s'assure, famille à Jaël, tout Jaël a libéré, moi là, et vous voyez tout,
ye kutu osamba na ebite alinga ko kuta na ngate menga nde nazoluka yende oluka muto na poto Vraiment papa. me atindela nga mwana ngati Tanga zaki na kisaso zaki wana. Bande ko tata ope cheval blanc. Ce qui réellement zaki mwana nao. Jaël abande ko beta ba bordure banda kuna na Congo beta. O banda oki ko senga mwana te. Mutasa ye na poto a. So pa kimie, so pa ko zonga kaka ye. Siko bande o senga mwana. E aka pasi. Botala tata ngo somo mais moi na Afrique mais tena Afrique ça c'est mwana ngati papa na vie cheval là bokilo Poutine ngai bokilo Poutine ngai Poutine grand guerrier au ning samuki mwana kazi na bala nies na baza na Afrique na Russie ok vous comprenez tukolo bla mambo na TVT mais azongisa mwana ba vie na etalinga te mais mwana nde azong. Merci beaucoup ve cheval blanc okolo banini na famille à Jaël Show na bandego ba la biso bon na poto partout na monde famille na ye banda ko se présenter yo ancien mobali ya Jaël Show et puis bobotane papa ou bobotane mwana moko me ayibanga su mwana ya libanda akotsena ndako na ngai mais lokola za linete misiko lokola mutu azala mutu nzambe donc okubuma pe mwana na te mais basoni na ba rimer kimanga na mbongo na ngola folar kaka ya bashimboki $195 ngakota zamba mwen zerut sinon Plamedi ça va quand même il y a mon insulte oh on a intervenu on a Plamedi il y a fait au déclaré papa ese na bien na chema ina mnoko papa ya Plamedi na chema ina mnoko no lobati asala nyoso osala me ayela nga mwana nanga eboso azongisi mwana te bosuka ndeni so na kena jisitire nga pelo kwa la prekre etake muta miso belebele na dame esiko akufa pour le mwana obuma ebunguko makambo Jaël banibali ya Plamedi neti libindi moko ndenga zaliawa yo kimi na mwana ye atozo mwana te ba prière na we bien yana libindi moko boyeba na ndeni ni poke libindi moko lelo Angola mwana to na Angola nebike oui o leki akofolomibe bon ngai tangi cheval blanc bon makila na ngana tutana ki mais na yega ko réclamer pas na yepo yenda ko comme ça na plateau ane na zalia merci so pan donc bande robolandi tato bien bilo bato bokima na bazemi ya bato bokima na bana bato tato alobi malamu abi soki a continuer ko kima na mwana na nga Plamedi akolia ye akosala ye mabe mwana na ako préférer atika mokilo bande ko bozolanda baba ba mateya ba makambo ya bato ela musaka conscience na biso tozo ya ko bimsa mupepa pamba te to ya ko lamsa bino conscience bola ike yaya botika kofinga botika ko beta ba bordure botika mabe o eza 2024 tolinga ko s'améliorer ka muke bravo Fali bravo équipe ya Fali j'espère que l'être na bokomi yango na hypocrisie parce que na moni ba foui nango ko finga penza ekiti lisusu etikali ka 15%. Donc tozoka kotala soki ko continuer ka boye et ozala bien makasi balobi ke manike sa zwaki avion azogi Kinshasa en tout cas bon retour manike poto eza yo porte eza polele salangolo zaku ernyo sozuka tike oye oza bienvenue. Voilà bande konanga vraiment ce que je peux conseiller na bateau nyos obolinga grâce na obolinga Jaël bobima na ba vie privée na bango so ba oye na vie ka mutu nyoso tu bande onanga so ba bolingi mutu nyoso ayaka na réseaux sociaux azwa na vie privée na ye surtout na ndengo ya mabe o a divorcé abandi ko finga mobile na ye ale bino bokoti o
aye na vie privée na ya buzoba ba vantar na ye ba biloko isili oza nango leki bango boye mutaleki muninga na mukila azate na se ya mabelo biso nyonso tokokani bande onanga pona eloko etoane eloko moko tokendeke toilette toliaka tomelaka tangu tokufaka biso nyonso na kati ya cercueil bamusuku bakunda bango sa cercueil ba musulman donc bande konanga yi to misala na biso mabete et puis to landa ba femme essentielle te ba femme baza na valeur te bato balingi ko mema mboka na biso ba tombola yango te non ane ofuko tombola mboka mais bakonza mboka bino nzamba sungi bino bozongi lisu na pouvoir fachi beton tombola mboka ozaka mwana ya Belgique komisa kaka Congo wana ataka kaneti matonge kaka ya Belgique kaka matonge kututa musu c'est trop moins bien komisa ngo kaneti ba Anderlecht komisa Congo kaneti moi Anderlecht kaka talande Congo wana mai ezotonda donc ça la passe lobi Congo nyonso ata so ba Rwanda bazyango te mais mai mute ko dinda Congo ko dinda manango na kati ya mai donc voilà boti kala malamu bo partager mission zwa moi idée ozape na moi na nini ya bien au partager na se to tango et ozaki to makasi to kutai na sujet mususu nzamba lola a pambola bino likez et puis abonnez-vous massivement. Des gros bisous, bye bye.